Merci beaucoup Motenabino balandi océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kolanda chaîne na bango habitude de na Rabino chaîne de libération chaîne oyo ibomba ka vérité te na sia lipeka biso to kitaka sur le terrain pour na konzwa bilo maïman sozo le kanamboka na biso Congo na bi ebele bomi tu na mosa ko ya kena pipo boye ba mosa ko lisoko abimi na terrain c'est que loko ebata ma ke lingi obima pour nga naza mosa ko nga naza sango te mais naza mosa ko po basango basakola kate ba bomba ka ba vérité mais biso basakoli to sakola tout le monde a la vérité que Moussa Koliaye, boye binzo to ninganaki, na yoki bien ba menacer, bomona ki mama asala ki émission alobaki pour nanga ninga ba menacer ki. Mais yango la fin ki mo mke mikolo na zongeli, bokolanda Moussa Koliaye bino na ba information na pesa ka bino na maïman so ezoleka na mboka na biso. Peuple congolais pas mingi ezoleka na mboka na biso. Bino batu bozali banda to bo o bozana kati. Peuple congolais to na distraction le lot likambu oyo komi na mboka na biso Congo izo sala pasi pe mawa nasi manal muke to mona ki lobby général Kasongo asala ki parade na stade de Martyrs pour na ba policier na yebité asolola ki ni na ba policier pour la police tracasseur komi na nzela la police akimi na prince aye siko epa ya biso peuple. Pour na mikolo elekaki to mona ki ba chauffeur ba silika ki ba boya ki kosala pour na tracasser la police bo mona ki vidéo wana batangeli bino quelle sorte ya bato bazala na nzela na ba kidiaba o to yebi kidiaba ya makana mazeme ba kidiaba koma pe na nzela mais lelo la police ba moni ke ba chauffeur ba sali grève ba tieli bango miso ba timeli bango et lelo la police a komi et pas ya population et surtout pas na biso ba jeune na Congo to okende wapi Fachi Beton, tant qu'on a au deuxième mandat plutôt dans 2023. Au temps, le peuple congolais peut au Kendewa. Bamona Eugène, au Chaloxte, Bamona Eugène, au Beta Tatute, Bamona Eugène, au Salabote, ce qu'on s'allie pour les Bakang, na tout niveau Bisangaï. Bino batu ba police au Kangabatu pour la Marambasuk. Est-ce qu'il y a un qui a tiré l'ox? Dès Nicolas Tsekeza Kuluna. Yemi nanga to monsieur fali pour pandenga yemi ato kati mokila ato kati maseke to koyeba yo kaka na bizali. Est-ce que pour identifier Kuluna il faut qu'on fasse un lox? Pourquoi bon nyoko la peuple congolais? Le peuple congolais souffre na maïeta li kolia. Peuple congolais souffre na maïeta li lotili, peuple congolais souffre na maïeta li mai. Mais bino li sous. Pourquoi mi ko déranger peuple congolais na nzela? Ba jeune garçon to tambola te, to kende wapi? Mabe zo sala makuna na kwa mutu awa na nini awa popo ke no kanga ba mombondo bino te bino bosi biso bokomisi biso ba mombondo. Est-ce que biso ba jeune congolais to sa ba mombondo baza kuna na maluku ba sala ba makamo mabe bino boye bokomisi biso ba peuple congolais mombondo popo koma ko kanga ba peuple congolais dimanche na ko sa bino te bandeko yanga ne bazo na batumba okoyoka na mawa pona nini atelok nana yebisio ke lox. Et lui qu'on a c'est que mouton soit quand là que à sa kuluna. À l'époque nous avons dit qu'autant on a des comment papa na bango. À ça qui assistait à la campus à Kanarabasu qui na mutu. Est-ce qu'il y a ça kuluna? Pour na kokanga kuluna faut rautala na souk. Ba kuluna ba otambola butu mo ba okata batu ba bilo. Pour yo kanga kuluna faut identifier na souk. Pourquoi bon même peuple congolais na distraction? Pourquoi bon il ça batu Félix Tshisekedi? On est boti katana suka na 5 mois so 4 mois so 6 mois tika nango peuple alinga e mais bino bozo ko bon il ça batu yeti na suka. Général Kasongo Lobo zaki na parade na stade de Martyrs na ba police na habité conseil ni no pesi bango. Pour la tracasserie au bakimi na prince ba komi yango na nzoto abatu na longwa na likambo etali la police na ce qu'on entend likambo ya biso ba peuple congolais yo mtozo zina mapona na 2023 oui beaucoup le konzi en mboka na biso lobi to ko changer mon konzi après 5 ans mais yebisa biso na 3 ans ou 4 na 3 plutôt sur 3 fois mo to sali ba élection. Solution ni ne peut sa mi na mboka la biso Congo. To mo continue oh yo peuple bimi o voter ba teli oye. To bunda bitumba.
tolonga na sima distraction makamamaka ote biso tokovote kingani ote biso tozolinga élection ekoportele biso eloko te na Congo. Tala lelo peuple congolais nyonso akomi na ce moment eloko na bomba na ce moment eloko na bomba. Pourquoi? Message epesa balobi azokende kotala Kabila na Kingakati babiloko nini ebomba. Tala danger bootya biso na mboka oyo. Tala danger bozotya ba peuple na mboka oyo. Bozoluka nini na temps oyo tokoma na suka. Pour que mapona mesalama. Pour que mokonzi asika kota soki ezala mpe Faci Beton kaka ye ezala kaka ye mais bino bolobi ke bokende koluka bokende kotala Kabila na Kingakati babiloko nini oyo abombaka kuna peuple congolais tofungola miso tobundela Congo tolongwa na nsima distraction ya bapoliticien. Faci Beton ozwa pouvoir depuis soki année 2018 kino lelo bokenda kotala Kingakati te elelo okomi na suka mananda bolobi ke bokende kotala Kingakati. Ta o ezate ya komema na peuple congolais na makambo wana te. Ta o ezali vandisa mémoire ya peuple congolais na kima peuple congolais bazo souffrir. Peuple congolais azo lia te, peuple congolais azo vivre te. Tomoni samedi a bosali inauguration ya izini soki ya bamituka. Soto lobi to compter bato ba osala wana. Est-ce que le peuple congolais va rouler 10 to va rozala 10 autant la boyeka à l'étranger mais tout le monde il va sortir officiel et le but dans monde de konanga lobby na pesa qui est raison a lobby Congo est le Rwanda kwa nganga donc pas nganga toyaka kozwa mais nganga yemo okuta embindo ala ta kitoko te mais so tali bato bazoya pane bazoya kozwa bazola ta kitoko za lokola Congo. Biso mo ba Congolais tani to souffrir mais bato ba uta libanda bato ba oya po ba ya bazola ba koma ba riche mais cette fois-ci to lobi to pesa sous nzela na mutute cette fois-ci to lobi bo kosakana sous na peuple congolais te ba peuple bo telema to bundela Congo peuple to telema to lo ba pona mboka na biso. Le la Congo dans ma camouflage ça s'est passé tout comme moi Congo ezalaka boyete Congo komi boye pona nini pasi nzala kimoyibi kuluna do nyoso ya mabe komi na Congo. Soko lobi bakomi koluka yo ya lobaki ya sala kiboya ya kenda kiboya. Naloba ngonga un jour na mokonzi na Congo na kondima critique pour critique muto kosala ke na changer mais soki na oboya critique ndeni na oyeba ke na osala mabe baloba muto azala o azala ka muto ako réussir na vie akoyeba ngo epa ya banguno baza pembe na ye mais bino so bato balobeli Faci Beton place obongisi to sali mabe munguna ya Faci Beton Faci Beton place osali bo munguna ya Faci Beton botika peuple aloba Congo eza ya mutu te buka lopango ya Congo eza na maboka mutu te buka lopango ya Congo eza epa ya Congolais nyonso aza na droit ya koloba place oyo ya moni mabe fo aloba. Vous avez le peuple congolais pourquoi? Il y a un côté opposant. Le autre monde il bloc de l'opposition. Est-ce qu'il bloc de l'opposition et qu'on peut sa solution en Congo? Est-ce qu'il bloc de l'opposition? Il y a un monde qui le peuple congolais solution. Pour tout le monde qui est dans la mouka, oh peuple a ça qui m'a une énergie. Na makamunyo so, to pesa la mouka maboko. La mouka a le roi muto a libéré le peuple congolais. Maintenant la muka de l'autre place ya suki sibisu ebele ba kufa likolo la muka ebele bazana ba prison bana ba bota makutu ba mona tata likolo la muka ebele pe lelo ba baye na bango combat likolo la muka et lelo aujourd'hui to ça ici bloc de position
est-ce que boke nango tina suka to bo suka nango na nzela yango na bi peuple congolais nyonso oyo a comprendre makambo il faut to longana sima ba politicien to bundela Congo ba politicien Congo bazoya pour la ba intérêt na bango na bana na bango non que pour la biso ba peuple on a uti komona ba série ba ke no so ba carte d'électeur et uti ko leka ba te belé ba kufi. Est-ce que politicien ya bande ko bimisa mo na ye accompagner que notika ya zo carte d'électeur kaka biso ba umbu na bango tale belé ba perdre ba vie na bango tant ba la na poste na biso nde bayaka tant poste na biso si la ba fisi biso ba fibi biso ma esili makili esili après ba sundoli biso mais tala biso na terrain ko bomana likolo makambo ezanga tina et sécurité comme na mboka o matana transport o tala o na matine pembeni ya zanani o na zana pembeni ya zanani fo luko yeba o fa ne pembeni ya zanani pourquoi Général Kasongo loba pour la makambo ba policier ba osala makambo mo kitoko te batika ba jeune ba vivre batika ba jeune ba vivre batika ba jeune ba na besoin kosala musala non ke ba distraire ba jeune pour la makambo etali basuki oui kulu nezali to boya te kulu nezali fo bo sala musala bo kanga ba kuluna mais bo kanga ba kolo makambo non ke ba innocent bakolo makambo bazali o ba oboma bato ngana mona policier déjà pesa na mbote na kuluna mais après bana ngo bakeo bunda ba policier basali sous semble ba kolanda bana wana ba yeba ni basolaka mais pourquoi ba déranger biso bato toza ba innocent pota mwana nzela fo luko yeba ke na kotala suki na ngazane loka suki na ngaso na tie lock eza look na ngai ndeti nga mosako na bino linga mingi lock pona na muto mukena linga suki na ngafo za lebele po mutu na ngai bima munene yoko lingo katanga suki oyo lingi pona ni poso bokati biso babike tokata basuki tokati basuki bakuluna pe bake bakati basuki siko so bakuluna bake bakati basuki bazongi bana ndako non botika peuple à vivre botika peuple alinga ta fati beto na dernière manana o atika nango non ke ayina e po bino pe bat boyinisi bat fati beto o boza entourage à fati beto bino bat boyinisi bat fati beto peuple a comme le mekutu Kabila ke fati mais tu veux que fati na ko tshana mona mboka aye po asala mosala mboka ke liboso mais peuple a comme ko ba mieux que Kabila ke fati beto peuple congolais to bunda to longa na sima ba politicien to ana ba politicien te na Congo to zana ba ventrier ba politicien omuna moto ko aller en tundu atalaki pa Kabila atiki pouvoir yo wana ki ake union sacrée omuna moto ko la mère mende atalaki pa Kabila atiki pouvoir yo wana ki ake union sacrée ozomona moto ko la papa na ngao ya banki nani atalaki koto donc ba distraire biso le lota fati beto pe pouvoir ne aussi là ba kolonga pa fati beto ba yeba ko mpa moto so ko za Martin Fayulu so ko za Moïse Katumbi so ko za nani ba yeba moto na pe ba komi pa moto wana totika to longa na sima police to bunda bituma na biso ne ba tuto souffrir biso ne ba toza ba kolomboka non que to landa ba politicien insécurité ça pas ya biso petit peuple non que pas ya bango so ba tambola ta ba cortège mi tuka na nzela yo tambola kana sécurité ni à part nzambe wa za likolo sécurité ni oyo peuple tambola kana yi mona yo wana ke ngana ko voter ki ngani yo ko finga mutu na ngai te so ko fingi yo ko mona to finga raté to le barande vérité tolobaka o to omona noke kofinga peuple congolais o nyonso kolanda émission lelo oza libanda to na kati pesa likanisi mpona Congo na yo tolobi cette fois-ci année 2023 faut Congo esekwama faut Congo esukolama faut Congo elatelamba ya sika noke ezala Congo ya kala o tobengaka ke rabi echanzaka te Congo na 2023 tant tokota 2024 faut Congo esukolama elatelamba ya sika oza likanisi mpona mboka pesa mpona mboka koma na commentaire na émission yo po mesana ko finga mena esa kabinoka na bibo tala age na ngana za na age mena zo na zo ba mpona mboka to soutenir bato ba na makanisa bien mpona mboka
ba politicien congolais boza ba politicien ya solo boza ba politicien ya lokuta te boza lokola ba pasteur te mutu azalaki pasteur ye wana omoni ake assemblée nationale mpo toyoka tobi politique eza makila eza makambo nyonso ya mabe yo oza pasteur mais oke sikoyo assemblée okoti politique mpo oloba nini yo oza pasteur oke kocréer parti politique mpo oyebisa peuple congolais nini distraction bokopela moto nde tomoni baeglise oyo epeli moto na poto nde mpe baeglise ya mine ekopelaka moto na Congo. Merci beaucoup peuple congolais na moni nga na suki na nga awa ezalaki ya bino kabu ya lon mposa mosakoli nayaki ka juste mpona informer bino na makambo ezoleka na mboka na biso na souffrance au peuple congolais azomona mais la police akomi koluka amenacer sous jeune amenacer ba jeune oyo baolobaki jeunesse eza espoir to avenir ya lobi kuna biso tokomi menacer point ni so kati suki boye fo bakanga yo fo sala boye fo bakanga yo et papa kasongo général kasongo tolingako mingi mpo peuple congolais baza na nsima na yo bima lobele la police mpona mosala oyo moko tambola na basociété olobela bango et merci na bana masina na art oyo bosalaki fo boye tomoni toyebi koza kuna biso moko tokangi yo totumbi yo bosaboni na océan du Congo botala bémission yo mpe moto ozoluka obunisa océan du Congo papa etali oke bokobeta makumba kumbiki continue kaka kobunisa océan du Congo kumba kumbiki eza na nsima na bosaboni ngai na bino tokutani mikolo ezali koya mosakoli na bino azongeli kiti oyo to plateau oyo nakotika yango lisusu esi nazongeli nzoto eninganaki nazongaki me nabangaki mwa moke nabangaki te me napemaki mwa moke mpo bayaka omenasenga boyebi toke marche babeti bokeba babeti me toolemba mpe to tooloba bosaboni na océan du Congo ngai na bino tokutani mikolo ezali koya oyo mpe kozala na posa benga plus 243 82 96 11 798 plus 243 82 96 11 798 kobenga po etimdenga te kobenga po efinga te mais benga pesa likanisi po na mboka soki obenga na WhatsApp ozunga te nazalaki kalakasa benga nga na normal okozwa ngai tokosolola pesa pe likanisi oyo oza nango posa ngai na bino tokutani mikolo ezali koya bye.